Ese ngwa mingi ya kozala bino banson bai bumba geme na lisala yango mokonzi Kinshasa mbote pe bobola mno bokuna basangwa biso totimola manaka mo totimola kabongo penza makambo maiki mema ko le kabongo kati ya ekolo Congo démocratique molelo to ko lobela bongo mambi matali politique ya ekolo lolenge moko le kabongo penza ko tambola bobilité na ile ko moto zali na yango esengeli bongo penza bai politique ya ekolo Congo démocratique ba le kabongo mikotisa o mambi matali lolenge kan politique moko le kabongo ko tambola kasi molelo to ko sola yango na moko ya bai politique ya ekolo Congo démocratique ye babenga kae mwana bitinda ya bai ekolo Congo ye na inde to ko babongo mambi matali makanisi ya lisanga ya ye o ya le kabongo penza ko kamba MCI lisanga momo le kabongo ko kamba mana mboka Jean-Paul Chivula wazali bongo ilunga moko ya bai politique ya ekolo Congo démocratique mwana bitinda mbote na mbote mama na tenjo botondi ya kondi mambela ya etando ya biso ya 50 manaka na biso totimola nini penza olingi otalisa na bai mboka o mambi matali mwana ya bitinda nani nda tinda kayo ngai neti président national ya mouvement des Congolais Unis parti politique oyo kendaki na ba élection te tolobaki tosala nano totikala na population na biso tosala na bango elongo avant que tokende na maponomi ya 2023. Alors kobenga mwana bitinda c'est parce que nazali mwana bitinda ba congolais ya mokonzi ya mboka te ya ba congolais kotinda nga wapi parce que congolais le loazo se retrouver que na ba député kutu ba osalele sou musala te ba commander ba patron et pourtant bazana besoin ya oyo bakoko tinda pona ko landela ba dossier na bango ba makamu susu ezali bloqué. Alors nde musala biso tozaka nango na kati ya union sacrée tozalaka tantôt na position ya résistance tantôt toboya kama kamususu tantôt pe to soutenir pour ekende liboso o ezali malamu sika ezali lisanga oyo bobimina yango ya yambo na mapona mi mobuko to mbena tukumbele misato ezali penza lisanga ya yambo oyo ekoleka bongo kokendo mapona mi po ya mobumo eto kokoma pour dans 2023 nde ko za la première fois to participer na ba élection lolengi kani lisanga yango moko leka bongo kotambola awa ekolo ezali kotambola malamu mingi parce que implantation na biso ndenge to panzani na kati ya esika nyonso tozali na kati ya Congo tozali au moins na 23 provinces et puis ezali ba implantation te to mona kaneti ya mwa oyo ya téléphone kaka te tozali na implantation oyo elonami malamu parce que biso ba ekolo Congo démocratique tozali ti na bongandanga tozali na bikoro tozali na nini na libinja na bakwenyo so wana ya kati penza kuna ezala kaka kati kuna na kwango tozali kuna wana penza ezali malamu tozali musala pe tozali kokoba parce que nanu ba élection comité donc tozali kokoba kana musala pour détermination na biso ezali chaque parcelle MCI ezanga te moko ya bai MCI wana ezali penza likanisa malamu mokambi Chivula sika tolingi to yeba politique ya ekolo Congo démocratique yo lokola moko bai politique eko tambola lolenge ni politique na biso ya Congo ezali politique oyo hypocrisie ezali mingi positionnement na détermination ya batu mingi ezali te batu bazali sima ya ba intérêt ba intérêt tozali ko benga ba intérêt direct soit azali wana azali ko diembela po azwa poste to soit azali wana azali juste po azwa mosolo anduka mosolo bana mboka donc tozali bato yo tozali na ba détermination claire te que na kei wana pona sala apostola biso tozo sala politique pona apostola toza ko sala politique te po lobito tongandako d'abord l'apostolat parce que musala nzamba atinda yo nangai na mokili oyo ezali nzamba alobaki atindaki mutu te asalela musala oyo atindaki ezali kaka Yesu Kristo le reste ezali ngana salelo musala yo po salela nga musala bolingo ezala kati na biso ngana yibela yo te yo po yibela ngate yango ne loko nzamba atindeli biso na mokili donc détermination na biso ezali que éducation civique est en la population et là wana biso ba politicien to échoué ngo wana MC totalaki non l'éducation civique est majeure et puis eloko ya mibale biso ba politicien na kati ya Congo
le fait que tozali koyeba te nini tozali koluka parce que le loso koza ko soutenir vision otiki ko soutenir vision ana pona nini il faut raison ezala quand on peut soutenir sika moko te ozali na lisanga oyo soki koto elo ebebi okei otalise le côté mususu mafinga okati bino ba politique pona ni ezali likambo ya soni parce que ce que ozali déjà na niveau politique esengeli au community un homme d'état homme d'état nyonso azalaka na langage azalaka na comportement pe ayebaka ke ntango naza koloba likambo naza koloba lelo mafinga naza kobimisa lelo lobi ezongelanga te nde yango wana ntango tozolobela likambo ya éducation civique ngai soki comme un homme politique na telemi liboso ya caméra ya télévision niti nazali awa na télé 50 na bandi kobimisa mafinga ezali kolakisa d'abord nga moko nazali mal éduqué et puis ezali kolakisa pe que population baoyo ba jeune bazoyoka ba trouver que ezali tout à fait normal ko finga mokonzi nyonso ya mboka banda na chef de quartier banda kutu na chef de quartier tango za ko finga premier citoyen du Congo yeba que oyo population azali na cité kuna ye azali na chef de riz ako finga chef de quartier ako finga bourgmestre ako finga gouverneur mais finalement na yo moko ako finga yo pe un jour tango yo poko za na poste donc esengeli to yeba que tango tozali kolona lelo o nyonso tozali kolona ya mabe nyonso ekozongela biso mabe o ya malamu bako ekosunga ke tokende liboso sika lisanga la bino MCI bokoli ki ete o mapona mi maito okoli kabonko milengela po mobuko to mbali na tukumbe na misato okotali selongi lokola moko ya bakini mibeko to pe mopona mi to pe okotali selongi ongambo ya bankumu ya lokolo to pe ba président de la na ngambo na biso tozali jusque là tozali ko soutenir vision mokonzi ya mboka parce que matérialisation nango soki a réaliser biloko ya lakaki et kozala sengo pona population na biso donc biso pe to kozala na sengo. Et puis pour le moment soki mokonzi ya mboka akotalisa elongi to akomitia da mapolomi to kozala sima na ye soki akotia te biso pe to koloba position na biso parce que de toutes les manières président Félix Tshisekedi azali obligé te azala candidat na 2023 nani yango ako obligé ye ye moko nda kopona akokoloba pe ki bon nakozala sous candidat te mais soki akozala candidat biso to kozala sima na sika mibu minei mwasi bongo kosala penza lokola nkumu ya ekolo Congo démocratique uto asila bongo ko jwa ngwende wa ye yo lokola moka ba politique ngambo o ezali ya malamu to pe ngambo mabe Félix Tshisekedi tulomba sali ni na mibu minei nazali porte-parole na été nazali pe nazali moko ya politique ko mona lolenge politique ya ekolo ka bongo ko tamba yo talise nazali mwana ya bitinda ba ko tinda yo poete olobela biso d'ailleurs ko nozobe mangai sikatalisa ba mboka eloko ngai na félicité ezali d'abord détermination oyo mokonzi azali nango et puis volonté parce que ce qu'on vandi na ya ata 2 minutes on sentir peut-être volonté wana ya mboko échanger mais comme matérialiser pe ezali kamo mosusu mokonzi ya mboka akoki ko développer mboka oyo te ye moko mokonzi ya mboka esengeli a développer pour mboka oyo se développer il faut to banda total no chef de rue chef de quartier bourgmestre bango nyonso bazala na kati ya molongo wana ya bongo la lolenge ya makanisi ya makanisi kotika corruption kotika moyibi ba DG ba directeur ti na douanier oyo azali na frontière biso nyonso esengeli to s'impliquer voilà développement mboka toko cha te tolobi ezaka likambo ya président de la République neti lelo toko ko vanda te tolobi au nom de Jésus Congo il s'est développé jamais donc esengeli biso to participer moto na moto na esiko ya zali eloko oyo nga na moni ezali ya malamu o mokonzi ya mboka sa sali yenda créer ki gratuité te mais azwaki courage wana ya kocha gratuité bato ebele bamonaki neti soki atie gratuité yenda kozwa succès mais gratuité on a bénéficié na bana na biso kasi bofuti misolo yango esi pe penza ko tosa mate pamba te ba bituka biki ba kolela bana kino sika oui parce que moteba mabe ezali mingi toli ba kozali bato yo banda kuna bango babana kotonga etelema pona nini bana babana kofuta minerval tango bakati likambo wana esengeli bayoka motema mabe kozali ba oyo bazali komo babana komona neti ba école wana ezali business na bango tozwa église catholique azali na ba école ebele biso profitaki totangi na ba école catholique mais pona école catholique ezalaki eloko ezokotisa pe mbongo tango yo kati bango likambo kofuta minerval
etumbe fo ya kasi tongo kati bo futi misolo te esengeli penza ko tia misolo mimi ko kibongo ko sunga balakisi po ete ba pesa pe bana malakisi na Congo na biso to yebi biso nyonso budget oyo tozali nango tango mokonzi ya mboka tie eloko wana moto nyonso esengelaki to sunga ndenge nini misolo wana komonana parce que niveau ya corruption ezali na mboka misolo ezali kobunga ebele. Et pourtant, ce que tu malamu kaka na ba recette, ce que landeli malamu nga na tamboli mwa mingi na Congo na komi pe na ba frontière mwa mingi. Na moni mbongo tozali kokotisa na Congo ezali oyo bayebisaka biso te na parlement na ba budget baza kotanga. Sika mbongo yango ekendaka wapi pesa? Ekendaka na ba poche ya bato. Kasi pona nini ko kenda ba poche bato ba ko tia penza bato ba ko landela wana to moni susu IGF tozali kobaka mokonzi ya mboka. Tozali na ministère ya numérique. Soko zuye na etando ikena soko zuye na plateau na yo tunaye avandi na kiti wana combien de temps est-ce que pour système nyonso ya ba douane exala vraiment numérisé ezo sengani izo senga bolandeli bo malonga pe bakambi ba koki penza ko tia maboko simbisi po etele makambo wana moleka bonko kende liboso sikoyo ministère ango ezali na impact te tozali koyoka ngote bazali kokende parce que ba meseni eloko oyo nyonso ya malamu yutaka poto et pourtant bana ya na biso ya mayele bazali awa bazali ko sala biloko misala ya makasi pe ya kitoko oyo que toko développer secteur numérique na biso ba entreprise nyonso oyo ezali ya kokotisa misolo makambo nyonso koma clair lelo soko kei na ba magasin presque nyonso na Kinshasa bazali na ba ETR te ETR ezali nini ezali machine wana ya que ngasoki na sombi savon yo soko imprimer kaka facture wana ministère ya finance automatiquement na ba DGRA de nyonso bakoyeba ke na magasin na yo oteki boye bénéfice na mbongo eza boye oyo ya l'état eza boye donc ezali automatique ezali biloko moko ezali automatique c'est que chaque mois l'état ko koyebisa biso na kotisi boye siko soko otali malamu babiloko nyonso wana toza ko développer en côté et toza ko développer te parce que simplement ko boya kokota na kati ya vision ya mokonzi ya mboka kasi tina ya bantomo ba ko tia ete yo kamba ministère la songolo pe pakala tina na bango ezali ni yango wana ezali kaka na Congo ndo yo kaka moto asali feti po ba nommer ministre kaka na Congo et pourtant soki ba nommer au ministre mukolo wana kutu esengeli ozala mwa mawa po ba pesu kilo et puis avant ba peso ministère wana est-ce que bosolo la ki na premier ministre au présenta ki projet ya développement ya ministère nini ko réaliser nini ko bakisa est na Congo zala ka le plus important ezali ba nommer yo nano tango ba nommer yo ovandi na yo oyo kaka mbongo za ko leka wana komo ko yiba na mbongo ya biki na mbongo ya rame ya papier na mbongo ya boye oza ko yiba kaka wana créativité ezalité management politique pe ezalité yango biloko biso to bengaka moko na kati ya union sacrée biso to kotaka na résistance poto loba ya solo lelo to pointaka mokonzi ya mboka mosapi mais mokonzi ya mboka zo travailler moko te azana ba conseiller azali na ba ministre to pointaka ba ministère wana zwa ministère neti agriculture kasi azali papa yango moni na ndako soki makambo mako leka bongo tambola te batuna ka pe mwana liboso ko leka bongo penza ko pesa batuna ka pe mwana liboso batuna ka pe mama po soki mabanga ko likolo ya ndako ya voisin tango akoya soka kuti mama kutuna akoloba te nazozela ka papa na bango soka kuti mwana nyonso akokuta na lupango aloba nani abwaki mabanga likolo ya ndako na ngai pourquoi lupango na bino ezali salite okozela kaka papa te parce que papa na tongo alamuki akei musala mais mutu na mutu asala musala oyo ye andima ekosala mabe na bango ya ba ministre na biso ezali tango akomi wana akomi patron de congolais mais patron ya mboka oyo azali congolais kamwa mutu il est patron de ce pays alors esengeli mokonzi nyonso soka azwi ebonga azala na respect vis-à-vis ya bana mboka tango oza na respect wana oko se retrouver automatiquement oza ko salela bango mosala et oko se retrouver que oza ko banga ko yiba misolo ya bato ya solo penza mwa mboka na tondi botondi na bolimboli biso o mambi maike maitoleka kapenza koyeba na lolenge elongo baniti sika na sima ya politique ya ekolo Congo démocratique pour la nino mikoti sudi suso mambi matali boluki makama maike bengi bongo entrepreneuriat au lopoto maman en tout cas motuna malamu penza ozali journaliste à liboso tuninga motuno
pour mingi ba mema ngaka na ba politique ozali moto ali boso na pesio matondi mingi na tondi botondi sikoyo na lobby politique yango tozo salela ngo nini politique ezali l'art de gérer la cité, c'est-à-dire capacité à gérer mboka na ko mayele ya ko gérer mboka mboka na biso Congo ba déformer biso mingi tito bosani entrepreneuriat ata ba konzi ya mboka ba lobelela kango te ba betela kango PCTT tala lelo yo soko tali malamu secteur ya entrepreneuriat ba jeune na biso baza ko comprendre mingi te na sala ki tourner na ba université pona meka ko expliquer politique tango tozali ko sala ngo ezali pour que mboka se développer mboka ezala stable poto zo stabilité esengeli ba mboka ba créer misala soko tali na ba université na biso après secondaire moi na koti na université aza ko tanga de 8h à 18h Gadzape na gada na tikala ko mona makambo aboyete mwana azali na université esengeli lokolo moko na kelasi lokolo moko na entrepreneuriat parce que esengeli atanga au plus tard 13h moi ne fois silisa azana besoin kene na bibliothèque azana besoin ayeba ndenge nini ya koyekola misala o bino bozali pe ko sala lelo so ba linga yeba asala pratique na journalisme il faut azela kaka congé non après midi akoko yaka abeti moi libanga na yawa nzonzingi na ye lobi na tongo ala muki ya classe alors batie biso na système à partenariat na partenariat wana ya partenalisme c'est-à-dire que to dépendaka na ba papa tina ne mo na zokende ko six université a dépendaka na papa na maman eloko wana euti depuis école belge biso ti lelo tozokoka kolongola yango te comme si ba congolais ba docteur ba professeur docteur nyonso ba ko créer système d'enseignement congolais par rapport à l'environnement africain et soko tali susu malamu bakamati susu batie biso mingi na makambo ya nzambe sambela donc sambela kaka yo sambela kaka sambela kaka nalobi tango toza na problème ya Rwanda wana nzambe ya Rwanda sinde nzamba Congo donc nzamba za na kati ya makambo wana te esengeli biso toyeba par na biso lelo yo soki na émission na bi mamanga na zokende poto soko za na bana tami balé pesanga bango lukela bango $18,000 na voyager na bango neto sala kanga confiance ko ba OK président ko mema bango mais $18,000 wana komisa bana na ba patron sombela bango ata machine à fabriquer ba bouton sombela bango ata machine à ko sala singa oyo batongeli yo nango elamba pourquoi nous ne sommes pas dans ça nous importons tout. Et pourtant, ezali babiloko zo senga spécialité te. Et soko tali malamu l'entrepreneuriat ezali nous avons une crise de production. To produisa kate na kati mboka na biso. Mais ba machine wana ezali kaka wa pene na Chine. Ezo senga pe to na Chine. Tonga wa moketo ko ko sala te. Ezali normalité que moi na vendi depuis Tongo tipo kwa azali na WhatsApp na Facebook mais akota na Alibaba te atala na koko zwa machine ata oyo ya kosala tonga ba machine wana ezali nango soko important ngo ekomi awa mwana wana komi patron machine à fabriquer chaussettes komi même pas $18,000 siko bana bazali na internet biso moko baboti tozali ko yebisa bana ke sala pe moi ba recherche soki na kutani na mwa mbongo na chakuna na kati bo banda pe ko sala ta eloko c'est la réalité que nous avons aujourd'hui. Et loko wana ezali pe pasi makasi talaba na nyonso ya bao bazwaka zairianisation. D'abord ikotanga bakombo. Bao nyonso ba parents na bango bazwaki zairianisation, bazalaki ba héritier. Ba héritier wana lelo to komo luka na bango misala. Est-ce que vous ezali kolokato ezali parce que ezali normal bango nyonso minene wana ba société bambongo wana nyonso ekenda wapi banda ku nyonso bateki bazoteka mais bazosala eloko te ata kosombela biso machine ya kosala chaussette epe ça fait ba congolais misala ezali soni omoni ezali soni donc la colonie nous a déformés mais nous après 62 ans tout occupé
na ndenge tobimaki libanda pona moni diaspora etondi awa bazo kosala baza kozwa bambongo baza kotonga ba immeuble kasi ezali pe bino bayi politique bo kosala ete bana na bino bo koleka bango soki asilisi kaka zwi diplôme awa le otindele mikili ya poto akende kotanga kuna po ete kuna akoleka bongo kozala moto bino moko nde bo ko tangelanga mwana oyo abalongolaki abatindie na poto ake kotanga azongi awa yende mwana liboso ya mayele azosala eloko ya malonga bakosala kaka kuna akokende kuna baza kotindele misolo bayibi mbongo wana ezali deja na malédiction mwana wana akozonga waza eloko te akozonga wazomela diamba azosalaka biloko moko ezanga tina parce que ezali mbongo ya malédiction mwana oyo akotanga malamu akosala ezali papa na ye soki azali na politique asokipaka na baavantage oyo azwaka soki ozaka koyiba eloko moko te kobima bango nyonso bazwaki bambongo bazali ezali mbongo ya normal kasi bikolo ya bapaya bakosomba mapango kuna kasi awa mapango yango avant papa na bango kutu akufa batekaka yango baza koteka parce que eza mbongo ya malédiction biso tobengaka yango tous les jours l'argent maudit sika yo penzo na mwa mayele pamba te okimi na mopandi entrepreneuriat po yebi ete soki politique esimbi te sika na konzongela musala na ngai entrepreneuriat avant kende na politique yango na pe na ngaka mingi ba jeune na biso bakota na likambo ya entrepreneuriat sika nini oyo osaleli ba ye Congo démocratique mambi matali entrepreneuriat tenga na ko salela bango eloko te pombongo yango eza wapi nga nazala nga pe débrouillard simplement na bitinda la kapenza te moni tango baza kotinda mo misolo wana kokota libonga kotonda kokoipe kosomba biso ta masini moko te biso wana to le baloto luka lolenga osala ta tonga ya pamba tenga soki na sali entreprise kozala entreprise privée nanga ezali kosunga kaka baye ko ezali donc na ko inviter yo na ko inviter na tonde motondi mboka na maye aussi bongo kotalisa biso sika to bela penza mambi matali bozangi bokengi na monela ekolo Congo démocratique oyebi ete ekolo ya biso tozali bongo na bitumba na ekolo Rwanda pe ekolo Congo sika nini ko kotalisa o mambi maye nini ekozanga po ete kimia eleka bongo kokota eloko ekoko kotisa kimia ezali d'abord oyebi diplomatie ezalaka neti oza kokende kosenga te na motu na mawa pona mawa diplomatie na biso ezali dissuasive te diplomatie na biso ezali agressive te parce que lelo soko tali États-Unis soka sengi biso eloko oyo tango aza kosenga zoloba mbamoko soki bopesinga oyo te na komizwela awa na makasi na koko utiliser te la kokota biso siko tozali na diplomatie ezangi système et anticipation tozali infiltré est-ce que biso tosto infiltré kuna toko luka bato mosusu bande ba ko sunga biso kaka bato nde ba ko bomekolo et pourtant soko tali na Rwanda otali na Uganda tozali na bana oyo bazali ba congolais babotami kuna ti lelo bazala ba congolais ba changer te bazala na nationalité mususu te bazala ba congolais bana wana tozali incapable ya kozwa bango baye awa po bazolo ba minoko ya kuna baye awa ata inane et puis bazongi kuna baki ko sala musala tozali incapable ya ko sala eloko wana et tomoni ambassadeur tala ambassadeur ya Rwanda oyo ya Rwanda azali awa na Congo 32 ans ndavandaki awa Rwanda ezuye soki nane soki 2 ans bazongiseli biso ya ambassadeur ayebi biso malamu pe ayebi tina motolo ayebi nini mais siko biso tozosala biso tozali incapable ko sala ngo eloko ya mibale ba ministère sectoriel na biso neti ya industrie ya mine ya nini bazo proposer nini yango par exemple na Uganda to na Rwanda pour que Rwanda na Uganda ba mona ke M23 tina na Yesu ezali oyo kutu to sololi na gouvernement yango kutu ezali malamu pe ezali la voie normale au lieu to bomisaka bato parce que M23 ndenge bazali na kozali biloko oyo balaki Rwanda na Uganda biso gouvernement na biso ezali incapable ya kosala business na bango mobutu avandaki na bato wana kimia pona nini avandaki na bango kimia parce que bazalaka ba commissionnaire na biso kokendo koteka ba minere na biso ba yeli biso bongo na biso bazui commission na bango ya likolo biso tozokoka ko proposer yango te et puis troisième point oyo ezali très grave ba créateur na ba oyo tobengi ba négociant na biloko ya ba mine tango baza kokende koteka biloko wana libanda bazali ko imposer bango achat bako yebisa ye babi bon neti oye na marchandise oyo tozopesa 60% na munition
ce qui n'a pas arme, et puis 40% na mbongo. C'est que Moutouana tango azongi na Congo, 60% na ezali bloqué na biloko bapesa qui est obligatoirement. Et c'est que la salle là. Si ko soka azali muto ya simba kamanduki ako utiliser ngo, soka salle la kamanduki te akoluka nani akotekela. Ba groupe armé nyonso wana neti ba M23 bazali ko somba pe ba minéré. Ba minéré wana bako bazokende kotekela nani. Donc M23 azokoma na makasi oyo biso à un certain moment tokokuka bango parce que bazali na facilité ya kosala business mbongo nyonso d'abord ya douane ya Bunagana bazako zwa et puis bazako somba ba minéré ya bana na biso. En contrepartie, ministère na biso ya mine akokai ko proposer eloko moko très important que biso moko na kati ya Congo gouvernement banque centrale na biso na centre d'expertise CEEC bakoya koyokana na ba banque commerciale bazala ba succursale partout babanda kosomba minéré na mbongo ekoti ya ba taxe basombi ba minéré oya sali expertise banque soka sombi yeba ke banque soka bimisi kaka mbongo akokanga biloko wana malamu akobatelango biloko wana ko permettre que chaque semaine banque centrale a déclaré réserve nationale. Quand on a déclaré réserve nationale, automatiquement, tu as une valeur monétaire ya makasi. Et d'autre part, éco-épargner, les jeunes wana, banda komikuta ke atimoli, azangi place à koteka, à kekoluka. Donc, ezali babiloko yo de manière anticipée. Bituango, mutu yo tozomona ke facile sango totikeli chef de l'État. Mais ba ministre nyonso yo, mutu na mutu akoko créer eloko non, ngai pe na ko kene ko proposer kuna soki yango ko za la solution. Babo ki sa ba M23. M23 est un mouvement terroriste. Donc azako teka ba mineur parce que ba États-Unis, ba France wana ba bandi bazo kipete. Mais mouvement wana terroriste, azote ke la nani minéré. Fin de fait ba ko tekela ba terroriste ya minene wana tolokaka. Bakokoya na maboko na bango bakoya kokoya tina babiloko neti ba uranium. Oyo nyonso bazali kotekela ba terroriste wana ezali kopesa bango makoki jour mususu bakozongela États-Unis bakozongela ba Belgique na ba France wana. Donc bazali na intérêt likambo yo ya ba terroriste ya M23 basilisa yango na lombango. Biso pe ba Congolais totika kolela bakosa biso makambo au nom de Jésus au nom de bitumbe kosila te au nom de Jésus. Bitumba ekosila na diplomatie ya makasi et puis une diplomatie dissuasive. Oyo ezali que Rwanda oboyi. OK, ça va net oboyi proposition na pesa na zo pesa ngo Tanzanie. Soki na pesa ngo Tanzanie, yo soko mekika ko kota frontière Tanzania ko beto na sima. C'est comme ça la diplomatie. La diplomatie à mon frère est alakate. Entre deux nations, il n'y a pas de frères et sœurs na niveau étatique. Tozali ba frères et sœurs biso population. Mais entre les deux États, entre les deux gouvernements, il n'y a que deux intérêts. Natondo botondi mamboka chivula ilunga to kokependa la suka ya manaka na biso lilobano ya suka okolika ete mapona mi makoleka bon ko salma na mubukoto mibale na tukumbela misato. Maponomi ezali parce que tozalaki na président Kadima na parlement a invité biso na ouverture ya cadre de concertation na yokaki na kati na que bazali prêt, Seni ezali prêt à kosala musala. Et puis nakangaki eloko moko alobaki alobi soki élection ezali kosenga bamboka oyo ezali sérieux. Soki ezali kosenga $50 chaque année il faut que tiaka $10. Mais ya biso nyonso ikomaka na dernière minute. Mais techniquement bango bazali prêt, système peut a proposé biso ya ba élection ezali malamu. Donc na 2023 bao bazali ko douter nazo senga na bango bao bazali ko douter c'est parce que bazali implanté parce que ceux qui parti na yo ezali implanté au insister pour que ba élection ezala et loko yo pezo salanga pasi mingi Congo tolingaka biloko ezali très compliqué oyebi mwana ya mayele ceux qui ba pesi examen atala ka ba question facile abandi na ba question facile pour ceux qui s'en question est-ce que biso déjà parmi bana mayele te Poto bandaka toujours ba élection na biso to bandaka na oyo ezali ya pasi. Tozali na 6 scrutins. Na 6 scrutins tozali na ba élection locale. Élection locale mama tokendaka na bamboka mususu nyonso oyo tina ba Afrique du Sud tokendaka. Bamboka nyonso ya ba anglophone tokendaka. Yo soko zali candidate au côté le maliboso na élection locale. Ba biso na stade. Yo ko benga ba électeur na oti. Ye pa bengi yo ya bengi ya. Jour ba élection yo telemi liboso. Seni ezali wana. O telemi liboso
bato baponi yo balandi yo na sima esali molongo kuna na sima nini yango ekosenga mbongo boni tanzo ekosenga te eloko te pona nini tokoko banda te na ba élection locale parce que développement ya mboko oyo sans que to banda na local muto ya kokota na vision en chef de l'état tokozala kaka toza ko échouer esengeli tant toza ko koma na ba élection ya président de la république déjà ba parti politique to sala ba alliance awana se tozo mata municipal ti to ko koma na présidence de la république tokendaka na ba élection présidentielle toyebaka ba alliance te tozokendeka bukili kaka ndenge wana kuna okay saba bukili kaka tokoma kaka yango nde chaque fois mboka ko marché te vision oyo mokonzi ya mboka akopesa kuna se bakoyoka ngote parce que ba alliance ezali te eloko moko te ezali normal donc ce qui ba élection binga nazali biso tozali na eliki à 100% parce que tozali prêt ata balobi mois prochain ata balobi semaine prochaine biso tozala biso prêt matondo mingi mboka Jean-Paul Chivula Ilunga ozobongo mokambi ya lisanga MCU nde na ende tosola kipenza mambi matali makanisma ye okati ya politiki ya ekolo Congo démocratique lolengi kani politiki moko lekabongo tambola na eleko moye tozali na yango kasi awande penza totie bongo litono o manaka na biso totimola mboka Jean-Paul Mbrasima tokoleka susu penza ko benga yo oleka penza ko limbola susu baimboka pamba tozali bongo na maye ya malonga na prometaki na ko inviter na inauguration matono mingi na koleka penza ko joma wana moko ya baponami ya ekolo Congo démocratique Jean-Paul Chivula Ilunga ngala bino tokutani bongo mokolo nzali bongo ko ya botika mala